Capage TV. Capage TV. Capage TV. Bamisisi chrétien union sur ya basi na comprendre te pourquoi mibali na bino ba bimelongi moko na ngai. Omone mobala femme Tamar. Eno bimba na ngai. Ndaka seyote. Femme Tamar fo kabela ngai. Ukupone mutu ana succès makoso mobile elongi mabelo kwa ngai. Te na biboye. Bonga na kitoko. Tu nous allons bien. Lelo luli ngai ozamuta mabaluka tambwa. Mama liti ngana linga yo boya. Omoni ke nzamba confondre yo. Apesi yo ka mo na biboye na linga femme Tamara boya. Nzamba apesi yo ka mobile elongi na ngai. Na linga mama liti aboya. Nzamba pesi pe kaka elongi e kokani pe kana e moni na boye elongi na ngi kolanda bino partout elanda nanga na yo biso mibali tozana nya mabe bilier ya tebo mibalo basala na ministère okosi okomotanga na ba place yo mudeli nga teknoloji ngala vanela ngai balinga nguba na masangu nguba bat nguba wa ministère tena na bana Jesus au 2025 pardon na koti mabe na santi kango déjà mais ngai na frère Tom si na nenga mabete ba periode wana to wela na ina desh ndeko na ngai lokola zaki musicien na yaki ne sika ko sala test à drum bazwaka ngai te na kena na ngai soko moni mwasi oya balate azoya kote ya ba couple c'est la sorcellerie maman libala eza fantaisie te o muto azotala ngo lokola na télévision akota te maya ote ya bato bakota c'est l'aventure libala fo kota OK oye ba parfait ya libala eza na ntunga nini OK so kota déjà libala obeti simo okaka libala ngo solanye okosi ndeko na ngai Seigneur okosi yo kasi ko na betelo naloba les seuls musiciens chrétiens oya vandi kimia na mwasi na ye photo beta boko to bwa ke na fleur les seuls na biboye yo mona déjà moi ça fois Patrice maman Esther na bémission ndenge tozomona ba femme Tamar bazui panique oyo kanzemo bayembaka oh libala e utaki na nzambe oh libala ya boye esengo na likolo sikoyo na yoka na nga banzembo libala mais banzembo libala foi Patrice oko seko lemeza kwa muta osala théâtre mena loyembo. La salle polyvalente Maman Albertine est désormais à votre portée. Votre nouveau cadre idéal pour vos événements avec une capacité de 200 personnes est là. Vos fêtes de mariage, vos collations de grades académiques, vos anniversaires, vos réunions politiques, réunions de famille ou d'église, voici où organiser ces événements dans des conditions optimales. Nos services, le protocole, la sécurité, le parking, le DJ, la chambre pour les mariés, le service d'achat boissons, décoration et autres services traiteurs. Chez nous, nous vous assurons également une salle de sport avec une séance de 3 fois par semaine, le tout pour un abonnement à un prix très abordable. Notre adresse, 12e rue industrielle, sur l'avenue Fifi Body, numéro 15, dans la commune de Limete. Vous nous trouverez. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé,
et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090. Ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Boy Malam na Capage Télévision, en tout cas merci d'avoir honneur sur Landabiso partout dans le monde. Merci d'avoir partenaire Nanga, Ruth Makambo Parisienne Air, Evelyne Coiffure, merci Nalité Akanda, merci na Pasteur John, merci na King Service, merci na Rit Beauté, merci na Hosanna's House, Hôtel Nabiso Flat na Matete, Zambia, Pambola Binonion, son Bio Herbe Cacao, en tout cas partenaire tout le monde s'est préparé déjà. Baya Sikara Capage Télévision, en tout cas, tous les habitués longo, ma beaucoup d'habitués au fond, pour la vidéo. Merci d'avoir ça, Nanza Mignon, Pasteur Emmanuel, Pasteur Marcus, va au Nyon, ça peut pas prier pour la chaîne haut dans l'ombre, Nzambi à Pambola. Ne peut pas soutenir Abisso financièrement, physiquement, moralement. Papa Dior, merci. Bateau Nyon, Sobalanda Abisso, même au s'abonner, au partager l'émission Nanga, Nzambi à commission la 2025 à Pambola Bino. En tout cas, Zapenza na moya bilan o ezali janvier tokenaka ko lo bilan na biso za ki ndenge nini to vivaki ndenge nini to zala ki ndenge nini. En tout cas que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bo sambela rapé mingi pour na biso pour to za bato to ki ko isa ma to ba problème bo mona ki la mususu moi lourdeur na chaîne. En tout cas ngamo na zongi na telemi. En tout cas bo mona vraiment que to ça la rapide pour bisengo ezonga. Merci na ba terre na nga nyonso batongela nga pena bilamba o ya kitoko robe o ezali disponible et où me la raté mais pour l'instant ils sont vraiment très disponible. Merci d'avoir opi balanda ngai awa libonda libanda ya mboka partout tous en a dadi boni c'est pas na robe vraiment de l'una monio lokola mwana meme ba poa le kiti wuye nazomi tout na ba question nga lobi pourquoi mutu alingi nzoto na ye makasi et pesinga pe mbala moko posta na yemba nzembo nzoto nanga nzoto c'est ça ato pesi nyonso oyoki singa isoni nzoto nanga nzoto nzoto lelo okei na lilita nzoto nzoto chambre nini onga na lalite nzoto veste nini onga na latite mutuka nini onga na tamboli nango te mama Capage nzoto ebi koyokisa mutu soni ya makasi ezo commission na place oyo esengelaki tokoma po nazaka soki na tali mama Capage modèle ovandisaka planti na mutu surtout na katikati ya okabweni kitoko nini yo monite ka fonga na monela kayo ça va ozo senti mute ya olandela ka eloko mabe ndeko na ngai eza mabe ejo nakamoni ni wapi okinoki te nabi OK obimi penza leke mwasi tikabuye likanisa ngo ba robo so ka ndenge nini. Félicitations ndenge uti ko remercier ngai nga pe na remercier yo parce que les amis de l'ité à Kanda bosombela basi na bino ba robe eza boye batebele ba yeba kate yo mwasi
landa te non écoute na le bien te loco de ce que année au lité et ko be banana bato ebele tu n'as pas d'amis j'aurai pas d'amis et sur l'accent en français bon sanate te okangi penza na nikolo baboye sombela mwasi na yo robe mobali sombela mwasi na yo robe yo pe mwasi soko zana muta ko sombela robe te na be économie na yo okoki pe ko somba robe tala robe ninga so bimisa mama kapashi mama daddy acto yo zo sala na robe oyo même na nzambe na dikola zo sepela ozo séduire mibali te ko séduire biso bande kono ya mibali za péché eza lisumu OK ngana ye a moteme komi ngambangu mango pona nini olati mabe pona nini na lobi mama kapashi mwasi nyonso alati robe so okutene fara esukela aka bongo mais moi soit la tikola soko moni ene longia kei to créer même la stratégie de mutako créer ka stratégie atala simana ye vani ndenge nini ezaka bongo mais nde yo lati we ndeka na tali yo liboso suki na ka ndengwana na olandisa miso te pona moni tina te eloka malonga kuna ezaka bongo ndeko nanga na pesa ko ba piste belé ko ba fina ngai ko ba ina ngai ko yo kena ko ba secret na biso mibali kuna ezalo kwa to kutani libana mboka masolo okuti ba ninga na libana mboka soko zongi na mboka aba beta ka masolo te soko beti masolo ba ko yina yo ke yo vie moko bela liboma kuna na mboka place na ndo kende ko beta lisolo vie na bino kutu kuna place to kende ki bomi tu sama te nebo komana na WhatsApp kuna liboma eza interdit bako bomo na mboka na barasima soke yango zape na monde zemno bapaka oui yo kenda ko timsa ka pasho yo kenda ko yebisa ye biso so basi ba otambola to tala bango na nsima surtout ba kolon bimisika ba paka ba linyo makasi ko vanda pe na ba mpaka eza pe na masola bêtise makasi bango ba vandela ande ba komo na bino monite tika senga ya boya tani ngazo kola eza nabi ndeko na ngai non ko sa yote d'abord na komisi nzambe parce que to leki na année 2024 na ba turbulence makasi mengano to bebanité nzamba sa bolingo o mo bilo mususu photo remix a nzambe nzamba tadi o mo ni famille na yo na famille na ngeza famille ya confiance té ambako boke la bisa mvutimaka ya $100 to bebani yo mutabandu de ti nga nkongo te batute na bengi yo mère ça na mutana tindela ngande ko na salelaki yo po beti 3 jours lo ba tena ko yo kango pa mutu atindaki rappeling pe 50 na ngeza o tekelenga robe ndeko nanga o moniki place bena to ngato pe banela yango wana o moniki o sa mwana nzambe te bali ba melinga mbonga ko bite ndeko nanga obi ko za mutu abalamu o pesa nga robe na ke noteka mais mutuana na pesa e roba lobi zela na kozo mongo akima ngai nzoke zaki pe loko ko kabona pe na ngai mais nzambe azaka eloko te na lapi loka ba melinga robe na lapi boso mona lapi de pesa musuna ke teka jamais mutasenga ki roba ngo yawo yo kosenga bati ko senga ba robe bat pesa ko nde somba na biboya nanya ko senga robe na mboko yo ba sengi robe yo kosanga o tekela nga mutu na biboya mutasenga robe ça te pourquoi ko refese pe ndeko na yo boye d'abord ba otala so ba mundi robe zana ba koma ko yebisa nga bongo na sepeli na wana yebisa ka lungo la tinda yo bete ka okoteka na ko yiba ba robe ne au 2025 o la pa voilà mbote comme la bino bisika nyoso biso mi bino nous sommes des responsables koya liboso batu bo pesi mbote te il y a des familles oui fandi kotono eloko ya ba ministre na lata kitoko ndeko nanga ko landa robo na bi ko landa ba robo te to bimi okukana boloka ba mapasa mwasi na robe mobile na robe ko na biboya ko landa bongo te na za mutu akolata na za ne lamba nyonso o mobile azaka na mona ndaku okosi na so biso vérité o coupé o nini tout o mona benaki et puis nana makolo ya kitoko
naza makolo lokola ba joueur na bino wana te te nani ba année 2025 d'accord o joueur on atangi Congo te na boy continuité na mone nanga makolo bato mususu te to beteli so mususu na lobi boye matu ebetamaki na stade mutana makolo bisa katete mo konta mboka ba o tu batikali makolo na bona sepela na ngote bon, na pesa mbote hein. Pesa mbote na Orlando te. Je vous aime beaucoup tous les Congolais, bande konangai, nga naza patrimoine. Naza héros vivant. Na linga bino mingi, bande kobosa na est ba benga ba bi dadi likuite fozo kitate na bonane, ombome beti makasi. Mais on a Kinshasa yaya, ba lié ba meli, ba sepeli nyonso kiti na kimia, ba meli ba fin. Problème exacté. Bible zoloba chaque chose à son temps. Nzamba ibi pourquoi alingi makambo wana elekela bongo. Mama Kapashi Nzambe azabolingo akutani sibiso peto kutani nazo remercier makasi. Na ebité lelo no tokolobela nini o? Tokolobela libala. Po ila telipe ya basa bandaku. Ozala na problème na libala. Nalingango makasi. Obisenga diom tozolenga prophétie 2025 ko. Egosila te. Jwa ko bala ngana ko bala. Egosila te. Ozane la problème on est la jopo ni mariage te makasi. Ayebi technique ni azanango. Ba jif. Ya jif. Alingi te ba konzaye. Oui. OK. Na vie. Libala ngo siko tolobela ngo na format nini po bika tolobela ka libala nani aoki kozala responsable pe nani azala responsable ya libala to fandi wana pe libala ezani faut préparer nga déjà bon nako préparer yo mais nako préparer lokola batu mususu te nga soki na préparer yo pona libala soki libala wana eke bien te se koza matoyi mangongi mutu makasi mutu ekuba incompréhension ayo kakate oyoka nzembo bayembaka oh libala eutaki na Nzambe oh libala ya boye esengo na likolo sikoyo na yoka nga banzembo libala mais banzembo libala foi Patrice oko seko lemeza kwa mutausa la théâtre mena loyembo na mosana Nzambe pambola yo alobi mukolo mususu muninga mobali moko ayeko ebisa mwasi nanga likamu na litoyi mwasi nanga gangela ki ebisi de litoyi o ezali pona mobali nanga yi il faut pas ça bandali ka tonde oyoka no nzembo na libala te mais aza sérieux les seuls musiciens chrétiens o ya vandi kimia na mwasi na ye photo beta boko to ya ke na fleur les seuls na biboye yo mona déjà moi ça foi Patrice maman Esther na bémission ndenge tozo mona ba femme Tamar ba zui panique et puis na constater Godé nani fille moko ayemba comme na Godé nani Godé bondemba so Godé nani maman miss madame moko miss femme musicien chrétien moko na nani c'est que yo no musique comme bote ba musicien chrétien nyonso ya basi na comprendre te pourquoi mibali na bino ba bimelongi moko na ngai mobala femme Tamar non bimba na ngai ndaka se yote femme Tamar fo kabela ngai uko pone muto na succès makoso mobala elongi mabelo kwa ngai te na biboye bonga na kitoko tu uzola no bien lelo luli ngai osamuta mabalu katambwa na bilo bengenga fojoti na comprendre que vous êtes femme de théâtre na moke kuta Cédric Moke c'est mon ami personnel biologique moi so lisusu nani Godebo nani azaka Godebo ndemba
Godé ayemba ka boza chantre chrétienne mobali na ye mobimba na ngai mais batu pe baloba kana sana ba très na foi Patrice okosi oh okosi oza ba très pene na mobali ser o otaki obala komune na ser nan o otaki obala kami te mama ma guitare okasi ye wana na oluka nde komune zo ya te ma guitare ser na komune e bosen a ser live so live kami taba ye baguna e mwindu nene ke yo na Godé bonde ba so Godé yete wana ser kombo kimi bon ekufélité biso mibala bilongi mabe toza riche Mama Lydia Mama Lydia ordinateur mtu eluki Mama moba nabi nzambe na ngai siko na tuna ke Mama Lydia ngana linga yo boya omoni ke nzamba confondre yo apesi yo ka nabi boye na linga femme Tamara boya nzamba apesi yo ka mobale elongi na ngai na linga Mama Lydia boya nzamba pesi pe kaka elongi ekokani pe kana emoni nge na boye elongi na nge kolanda bino partout elanda nanga na yoko na boya na lobi boye limbisanga pona likambo yo likambo so ngeza bodi ko beta te est-ce que à l'époque na lobi te lelo à l'époque est-ce que yebi ke ngana sala parmi ba drumer on a sala test na adorer l'Éternel oh mais ngai na frère Tom si na nenga mabete ba période wana to wela na Nadège ndeko na ngai lokola za ki musicien na yaki ne sika ko sala test à drum bazwa ka ngai te na kena na ngai nde na sima na nga profiter cheba makelele OK ulandira musala na yo mbogwe ko ta na YouTube yo obi nga landela mbote yo ndo landela mbo makasi landa ozo ibanga belema o na chaîne te na chaka li sur YouTube aboya lokolo bani makambo libala leo na ko prouver na banzembo libala na yango libala ezali mokano na nzambe mobala kotika baboti koluka oya ye monsungi kosa disque d'or aux l'or à la voix. Et ça quand tu me vois. Yeba kambeto alibala et kotaka mibali te. Moi si to saka mobali na yo. Yo kana ebisa yo. Wana partout wana na imba sunde muso alibala. On a des chansons monta libala on a bossa ni pour interpréter libala tuna sango mama yaridi paya saka paya ata do vanda na ye paya tena place à go retrouver ngana on sait les fonds na za na attitude ba chrétien ya mwana nzambe tala place à go zo libala mais azana réseau pour nzembu na yewana libala elia pe banzimba ba musicien ebele po ya yemba libala te mais ya yemba réalité ya libala o libala tuna sango mama tuna sango bena mutu akala tuna sango basopela yo de masolo bakulutu babala kala bayebi ne makambo bapara bakulutu wana eza nini baparrain pe obo kele kozwa bazala pe na ba expérience. C'est ça. Okuta na parrain mususu. Aza songi. Neti osa na parrain o ya chaka ba statia ba mbwakela. O mona tike irresponsable. C'est ça. Un parrain a che statia mbwakela. Yemi sangai. Je dis ceux qui déjà moni parrain a komi ko chaba statia mbwakela. C'est que Alaksabinuni. C'est ka sunga kibino na sunga mutu fozela intérêt ya nzambe konsela ti osunga ki mutu mamobi ki ngana vina nga nzamba limsanga na kwa ko cha statite okoma ngape na koka sute ndeko na ngai na chat o cha stati po o impressionner banani stati pena non na koti na matia ti ato na biso na kwa na moi j'ai ça pourquoi balobi tuna sango bakulutu basopela yo masolo parce que bakulutu wana yango mona baloba ke bozo ba parents baza mikolo
o bazana likemba o bazana expérience wa sunga bino o kene ko soit parent bozana e kara 2 ans 3 ans bozaka ndenge moko bino na bino bana bosali ekiri bana mikie bosangani ezana ba couple belé baza ba orphelin des parents des parents, des pères, des parents, des parents, des mères. Il y a beaucoup de couples dans Mboka Oyo, Batikala ba orphelin, ba potana nini, mareni et nyongo. Okenego des fois pas parents tomboki, parents so silika pas, au des fois qui est bon aux foutate, au côté prison. A Kangi Siopé. Et ça la manka, na Congo na RDC. Et ça Salama. Abeba na parent. Bobé na parent pour na nyongo. Yango moni boye bande ko na ngai pe bozala pe très prix des ate ka mutsoka parrainer yo faut que nous défelo ko pa ah moyen OK nous défa soulier pas parrain veste pas parrain $100 non na koti na ngai te na makambo ebite o eza nango un petit introduction ngaza mutama yele makasi eza vaste et la vliba les a très vastinage okoza na nzemu na sisa oyi na sasa na nzemu ngampaga nini bino de bapagano bato bana banzema ba lebeleti kotika ata moko le kanga makasi bote so na luke loko ko rappeler ngai pe na luka sko loko ko sate mais na luka sko loko alibala ko nga ozum sko to le basko yo au moins que yo no bimi irresponsable à plateau na yo ozum mutu mo boya ka ko sa makambo yo o encourage go on ne va pas que o luke loko ko sa c'est que est-ce que ça c'est la déontologie de musala na yo c'est que Coco ça eza en famille et ben na caméraman monteur tina yo moko la patrona ale bozinga pe un grand escroquerie du monde oui bi kinga sine escroquer mwana bat na maser na hôpital na bima tata mwana ete nga pena fille moko abenga ngai omoni kande ba fille babota nga pena ngala kotala muta maladi kota maladi non le kabenga papa yaka eza signature moko ba on dimatique na za mobile mais mobile ko uti na yena ba problème za kuluna ya ko signer ka pena bina linga nga signature na makamba ba na signer mama nga sali ba trouble makasi na mboko yo ndeko na nga mwasi na yebiso siko secret mais na yebisi yo neti boy soki ndenge puna na changu ezaka na bato bazaka ke matanga eza baya kolila bato baluwa bango pona matanga te bazali nazoli yo moko ozoli nga moko soko za matanga ekoza mamisu te ozoluka olu papa wa bamanaka peut-être yo yebite ba service nyonso ekoma si okoti c'est la ezaka na moko na service ya funérailles eza pe parmi ba service ya funérailles c'est que ngana kotisi na service ya funérailles très bien les messieurs les Joe Mystique elle plaire beaucoup ACP bisayo denga za bosona la matanga et que non les lati fona ndoko louer ya le la kazo sauter voilà azo ba mana mabele sandal moke ke mubandi ndeko na ngai na koloba muke pona libala mais que na koloba makambo c'est très important Maman Kapache soko moni mwasi oyo abalate amisala prophétesse Landa. Non, non. Ne sais pas c'est la sorcellerie. Ce qu'on dit, moi, si on y a balaté, à jouer à côté, à couple, c'est la sorcellerie. Maman, les a fantaisité. Oh, nous talons le quoi la télévision. À côté de Maria, c'est l'aventure. Liba la faux quota. Ok. Oye ba parfait ya libala eza na ntunga nini OK so kota déjà libala obeti simo yo kaka libala ngo solanye okosi ndeko na ngai seigneur okosi yo kasi kona betelo nalo ba likamo za très capital vana sko poser peno yo kangai po o kota na 2025 na préparer des terrain non yoka non ka parrain non yoka
Ozana tante ya kozwa parrain mususu ngande parrain na yo mobali ana fois sipote nga ponga na nia takana bigogo plus to temzo ngana betaka ndeko na ngai na go boma bino na maboko surtout zo no ka mobala mukuse omuntu lo no sala yi na no vendre sit na na nyate bigogo ndeko moka yaka zonga panga na bisi ndeko ko kanga ite na obomelo na obomayo pamba na maboko na ninga ba rapport papa matenga na mutabuta na famille pauvre na banzala na yo kuna na mwasi na sobo potani oela ina na ba rapport libala lina la binini libala interprété après moi libala encore libala encore je suis enseignant accouplage. Je suis enseignant en couplage. Ok. Pour n'importe quoi faire coupler yo. Eh. Au bon on couple yo. Coupler ngandeni. Te ko faire ko luka mobile. Te ko lukela ngate o lukela mbala. Eh. Ndeko na ngai. Na lobi boye. Liba les apona mutu nyonso bokanga parti oyo liba les apona mutu nyonso mais ti mutu aloba bongo azama yele te soka za kilien no yaki na plateau c'est de le besoin pour mutu landas ko ngana clôturer phrase dans un début à phrase liba les apona mutu nyonso mais ko vanda na libala et pesa meli mutu nyonso te amen on comprend les phrases Okoki kobala na yo libala moko statique mais tenter ko sala 6 mois te emso ko sola nya mobali na yo te biso mibali tozana nya mabe bilier ya te mibalo basala na ministère okosi okomotanga na ba place yo mudeli ko technology ngala fane ngai balinga nguba na masangu nguba bat nguba wa ministère tela na bana Jesus en 2025 pardon fera pas na koti mabe na senti kango déjà na koti na koti na moi na koti na viral na lobi bo ba register yo katiko na biboy esa bilo mususu ngai mboko yo na kote ya te bon na pesi na nga imité te so yoka déjà solania soda te non yo ki non ouais ah yo mo ozoka sola BCRF ozoka sola banani ba garde républicaine seigneur na ngai mitali yo Seigneur. Mathieu tokata. Moni. Na senti ane bana nini nini baba on se va battre. Na lobi ko kota ba unité té. Ah. Olu. Ndeko na kai. Yo le kinao. Ah, quand on a une tête au bandé qui va canter. Eh Seigneur, yo betanga indeko. Tika. Eh, beta yo moko. Moi mutu nene nga oseka. Ayoka. Ayebi. Ah, libale. Budi badi kene ba soda sundeni. Naso pesa. Mutu nyo so fwa bala. Ah. Yo bali nani? Ah, OK. Ah, okoya ko lakisa nani? C'est ça. Ndena koyebisa yo. Ah, yo so kende. Ah, yo so kende. Yebake. Maman na vie, faut être très prudent. Au moment où on a zaboy, ce qu'on a simba, ce qu'on libala très bien. Au début que bientôt tu vas en Afrique du Sud. Ouais, tu vas en Afrique du Sud. Rappelez Banco. Ouais, téléphone non. Tu vas en Durban. Tu connais Durban? Non, au Canada. Hey! Ngaka Jobu. Au Koutana Trésor Massa, le beau quoi Durban. Ah. Au Koutana Otis Massa, papa social. OK.
okokutana na Didier Kabishi mutu a dollar na lobi bien Didier Kabishi mutu a dollar okutana na foba ifo olela fuibishi boto kendelo rezate nakomema yo na Witbank okendaka frisi so tamona na Witbank nakomema na Witbank kuna okutana le boss El Ricardo na lobi na wapi na Witbank mais base centrale eza Djobour ne tombera jamais kuna ne place okutana ba Yannick ni ya Rombox okutana le PDG Trésor Muchi okutana na ba bato ndenge na ndenge base nyonso di mama okomona le king Patient Ilolo Karambongo au voyage na yo mais aucun de ce qu'on a comparaison okutana Didier Chombo Petit Jésus Chamamba okutana Chris Welo président ya Congo Uni mima ko me charge ya ko sangisa ba congolais nyonso ya Afrique du Sud ba benga ngo Congo ça dit na mona nanga ba diaspora sociale mais ba diaspora ba fanda en Afrique du Sud ba ça incroyable ba sora bien très bien nzebuni su ya libalo yebaka par de sungangai logique le ba moi c'est ba zala mobali logique le ba moi ça peut ça mobali le kumwe logique le ba moi logique yango yango na nzema likakuti likaku likolo ya nzete ba so sale la ga mosaka te sona no zuyete ngala mtakalati 50 zokenda. Est-ce que yo balanga? Est-ce que yo balanga? Est-ce que pesa mbongo epana biso? Est-ce que ba parananga? Bali ya mbongo na ye? E bongo néglige nga mobimba. Ngana zela skona sala vo. Na sala vocal opposé à Gibson. So de ki mutu muso ngana sala ngote. Ngana bona boye. Est-ce que yo za de game? Bolingo ya komemelanga est-ce que ça ya mon amour bolingo ya ba charger wana ngana boye na boye olandi yango sikoyo nalandi na nzembo lisusu ya libala oyo bolingo lokola maya komele sopani moya kolokota ikeleve nasi nalingi mama na bombaki bolingo na nzete ebeteli kake oyo tikala éternel nanga éternel ce que voit mon konzebimi mama uno mama malite na kobala décolose mon poids ebi ko poser des Yana Sandra Kaza. Mo Sandrine dans ça va? Nani? Sandra Kaza. Mais yo kene matnya ni fête na ba. Est-ce que ni monsieur peno ko tuna mutu ndengwana? Limbisanga. Ndeko na nga odontologie hein. Comme c'est ça les gamami il est là kana buzoba boy. Ya mami pas son belle robe, elle a pesi mbo. Elle a pesi ya mami mbote. Maman Kapashi. Libala tant to bandaka ngo na ba sujet ya boye izalaka ba pota ya kala oyo bande ko kauka etumbwa maka. OK. Izana basi ebele akomi ko luka possibilité atikala yemoko. Mais soka ko tikala yemoko te pona ba conseil o bato bazo pesa ye. Na kati ba conseil bazo ebisa eboye l'homme idéal azalaka te. Ah oyo ka ngope hein. Okoka mwasa zoloba papa olobi était l'homme idéal azati mais on nazo mona na kokufa c'est miena tikala ngamoko na yebisaka bandeko basi boye koboma libala te po kene kokoma mbanda ya homme marié ya femme mariée
landa partio na comprendre na yebisaka boye soki olingi oboma libala ouais tikala yo moko zela mokolo kozwa pe mobali aza ye moko OK mabala e landa siko mate ebandi na lobi lité esenini ebandi majorité ya mabala ebele o eza na monde topé na Congo po Congo ni naza na maîtrise nango par rapport à ba pays muso ya libanda pona yo kuna na ba Inde kuna mwasi nde muto yaka kobala mobali ke mobala ke ne kobala mwasi siko biso na Congo lokola libala logique nango eza mobali fo abanda ekendaka mingi ndengwana mama Kapashi yana liloba moko na koloba na yebi kioza muto atembe ko cha duti me ko kende pe ya solo OK mabala ebele na Congo ezalaka lisu ya premier bureau te nalingaka langage wana na ndenge nini to comprendre na ndenge nalingaka kotuna nga na ndenge ni dadi OK dadi sakola voilà omoni défaut exemple ba premier bureau basundolaka makasi azwa nyonso asala nini asundola amilembisa po ye esa kota po azwa place libala na ye esalaki impacte ya gogo babala ye epuis ekomisaka na assurance moko ke okita omata libala na biso kotikala kokabwana te libala eza na bafaçon ebele mpe ekabwanaka na boye tozomona bozobima porte moko mais na baintimité bato bakabwana toza na baforme mibale ebele toza na mibale oyo baza posé makambo eza maza posé mais eza na mibale ya agitation bango bakokaka makambo ta kopanza lelo mabala mingi na Congo ekoma mabala ya ba deuxième femme première femme azoyebaka libala eza ya ye na ba TikTok atiaka na banzembo na bastati na ye azobwaka bambwakela oui toyebi bancienne famille bango balobaka nini oyebi place to banana mobile na ngai te okwa kokabola biso te non Jésus Christ aye na se na moi avandi boye na bayekoli na ye atuni bango bato balobaka nini mpo na ngai tokoti anasika fandisa mobali na yo papa olobaka nini mpo na ngai asa koloba papa olingi nini mama pe atuna papa basala nini atuna botuna na bosala lokola babengaka bilan très important botuna na mituna ekoki kosauve bino na balolenge ebele ekoki mpe koprotege libala na balolenge ebele biso toza na droit te soki toyei kosala émission na mama Kapashi toyei mpona kopanza toyaka mpona kopanza te toyaka mpona kosangisa moto ya komona ke motema esuki azokoka lisusu te amoni ke kotikala ye moko nde eza très important asala nini apanzala oyo akotikala asala nini atikala oyo akopanza asala nini apanza moteya ndeni te eza question moteya ndenge nini te nazoloba bavérité ya lolenge ya logique ya makambo te biso tokoya koteya yango omoni liteya oyo ezoninga omemelanga wana eza liteya te bobala mabala na bino na pauvreté libala ya pauvreté eza libala te ndeni mosala nzambe ya pauvreté aza mosali ya nzambe te aza mosali ya nzambe te tokoyeba ye soki aza mosali ya nzambe epesa ye mbongo libala ya pauvreté mama bala ebele bato babali na pauvreté na bafo mabala wana ekoma kosukisa motema lelo omoni peneke oyo eza eloko te funa panza yango me ekomela yo kilo ekomela yo soni bamabala ya mabe nazotangela soki basorta mabala ya mabe bamabala ya mabe oyo moto abalaki age eza nanu na se
ayeba kiteke au fur et à mesure mutu âge zo poussana mutu pezo kemba makanisi pezo koma ya mulai ndeko nanga yokela ngai pourquoi na lobi libale koma ka deuxième femme parce que on marié tanga yaka ko linga mwasi mwasi wana pasa zoba te akozanga sape mituna te papa aozo linga ngai côté na yo position ndenge nini yo mobalo koloba kete na za engagement na ngame na sepel na yo oh papa yo za engagement na yo ningo bakisanga lisusu pona nini deuxième femme siko a gagné la première femme pona nini po papa akobetela sikoyo deuxième femme ba faiblesse nyonso ya mwasi na ye ma bête. Est-ce que ma camono le bateau c'est comprendre un différent ici. C'est fait très bien. Ça pas mater on appelle ça ngo bateau nyonso te. Na te comprendre makasi. On a zolanda, on a besoin de ma réponse. Majorité ya mibali ebele babetela ba deuxième femme na bango ba faiblesse ya première femme akenda kotonga moi sina tala na ndaku wana difficulté na ngeza boye tala na ndaku wana sala kanga boye na loba na lemba ale deuxième femme skoyo azuba prise. Ah, il sera bongo, hein? Namoni de babotuli au mobali. Namoni de babotuli au mobali. Babotuli, on a été pour nous aider à Nayoti. Au fond, on a été. Ozananga. Oh, mais il nous faut la vérité. De contrôler le langage. Oh, Nabi. Papa nanga pasteur local ozali okosunga na liteya. Lingala. À partir de Wana, non monaka des premières femmes, à qui de gauche, à qui de droite, à qui de liboso, à zonga sima, deuxième message Akanga. Pour nini, kune comment na sujet incompréhension. Au moni batu na vie maman capable neto za la rabo. Sodi mon kwa komi na kanda muninga, akoma ko mona ka o nyoso muninga osale comme mabe. Eza bon. Ndo yo kaka ateba yemi na bango bongisa mwasi na yo nzinziye ebele ya mbongo azali suna te ko bongisa mama bana te yazo bongisa ba oya ya libanda nazana ba couple ebele na zo experience na meki kote ya mobali lobi papa o lexangonga pamba ekoti awa ebinyawa nazana basi ebele na te lobi papa wana mobali te ayoka kana pasi. Ezana mibali mususu bazana bandaku incompréhension ezobota makaka mobali wana aliko kangamelela mba moko ata basokoli mususu aboyi alingi kale swala ta 3 jours 4 jours ya sikesi basokola ki ba repasser ya lingaka modèle wana papa olingi modèle wana to boyi te mais faut mutu pa chanza ka modèle mama kapashi dadi makamuna koyebisa yo bombe za na kati ya ba couple nucléaire tika bon bombe nucléaire za na kati ya ba couple sikoyo bombi ya makasi evandi na kisemeki nalo bane kisemeki ari kisemetisme wane bombe basemeki c'est quoi basemeki incompréhension moko soko lingi kaka basemeki bandeko ya mobali bayokanaka na mwasi te zwaka mwasi aza na bacompétence tete evanda mémoire ekola mwasi akwa kosipote bétise te esili na bandeko no baoyokana lisusu te baninga pene ya nzango tobeti tala basemeki botika makambo akala oyo ezalaki mwasi ndeko na yo ya kotala okaka na chasse asombi de bikolo masangu ekolo ya fufu ndunda
Thompson Kwisi aye tango akomi abana na kolambe na bino waneza makambo akala lelo pase ya na mboka mutu na mutaza concentrer na famille na ye osololi na lobi boye garçon moko azalaki flatteur aflataka basi lingaki mwasi na ya ndako sika alobi ete nga mwasi na ngaso na linya za kitoko makasi na chanzake kombo sikoyo ako chanzeka akombo mo ya intimidation ba kombo ba biloko mo to bangaka let's come on apesi mwasi kombo nido bolimisanga pona publicité apesi mwasi na kombo nido nzoka ekomele d'habitude basi nyonso oya linga na vie ayebisoka ke mama na linga koma limbisani na simbi yo ya tuza na sika wana ya sasiliki tena sima na kiti mama limbis eza légèreté eza liteya alongo ana ye muta légèreté yebise eza liteya lit obito ngana teya na cher na bimisa kutu mututi liboso na pesa exemple na banzoto na ye partie A partie B ane na mona na église c'est comme ça frère yaka no liboso na la pesa par exemple banzoto na ye OK. Ils ont une soirée moussousou. Na côté ya mutu na chesko likola mesa ni bilamba. Oui, ba soirée. Ba soirée sexuelle. L'église. L'église. Ils alaka au kursi. Soirée sexuelle l'église. Seigneur. Oui, bien que mes parents me vendent des hôtels à Ghana, mais tout Alexandre Bousso me paye. Non, c'est quand un job où paye le rabon et ça. Tu comment comment battre? Oh, qui n'y a pas de même maillot. Dès qu'on a eu bébé ça m'a comme na vie. Place si bobo a pu me la rabiso bon on est yango yo. Cocotte ça m'a comme bobo patron te na Bousso ba na Ghana yo. Oh, bon il y a des choses déjà secrètes. Na monga bomba secrétaire donc là yo papa ça me tikanga na banozela ka olali na limwe atuye ko betela nga porti o mona ka na 6 heures ngane na bibina lala kiawa na uti ba déplacement na ngai domestique nzambe sungai kaka famille teleni e bloqué na bana lo bagundi nyo na kodi na ba mbima ça c'est makasi na lité o district nga makasi ba soirée l'église pezalaka ba soirée l'église ezali ba soirée o ezake wana ka pasteur na ba diacre te batu ça dit to eza ba soirée oyo ya jeunesse ya bano bazo kola na pasteur o à 18 ans o ba kusa 18 ba 19 ans faut qu'on démontrer bana ko lakisa bana côté ya bango il y a des bana il y a des filles au bazaka na ba question à poser ba ko poser ba question et ça na l'église est belle sorte na l'église nyonso minene et ça la des soirées o eza ba soirée secret ngana betelo lisolo te na debonom ngana sambeli na église mitaka la ndeko na ngai yaona lobake bozana bino bato me ngana moni mitaka la sorti belle ezala na mboko ba pekisa muzuta la pena bo o mitaka la bana ya mikie ya bakoko ozo moko tale obite Kishasa ndeko na ngai obite na mona ko na bite ndeko na nga kaka po o na mona na fin ndeko na ngai ozano ka mutu yaya ozano ka mutu église na biso mama ndimuna omuna 150 mitakala na mbala moko biso munu ba black danseuse no wana ukuza danseuse n'église mitakala na ndeni kuna komona te komona ndeni te misu ko na kata sentiment pété kokoti kuna non lité so ko désactiver na pasteur ye momo pe eloko te bomona pa ninga système a pasteur na balak na so kale santé eza nini tozongaka na koya na biso na mokili ezalaka bozongisami totuna toyaka boye tobangaka nini après l'idée ya muna moto azwi bilamba ne place ntongo bayiba biso bilamba ntongo moko toya église kane muna moto adéposaka bakota place totiaka bien po ezalaka nde nini basala place moko kuna okoti osokoli odépose bilamba oyo ekobima mpo na nini olongola na mafuta mindele oyo opakolaki
na le sam et ça le quoi nous mona ba tout ba la ta ba robe yuana et ça ba robe moko ça sacré c'est biso pe to yaki bongo oyo sokoli olongoli beauté makamno so obiwana eh parce que mais place chambo to chaka bilamba to kuta nyonso ekenda bokanga pasteur oluga nenga ozongela ndaku to so komi ko benga ba ko na disela ta polo et permettre yo komandako soki te ba misuba bande ko zela onda ko za musika c'est ka mulila ba nimba place ba kangele ndoki ba kangiye kakate on dit cela le kuta te mo ndeko na ke tuna na debonam to kangana na shekina yeso na to saka pene bango boete shekina lo ngwa boete comment boete te eza ba shekina ebele elonga na ngambo ane komane na ngambo ko to me wana pe ngambo wana ba otonga kaka eza kaka bana mabele mama Kapashi soko lingi osala humilier na Congo pe religion oyo ka soni sambela na réveil ndeni parce que parce qu'un esprit agitation ko kangisa batu malingi kasi sunani tala bato a réveil bazana agitation moko ko zwata idée na comprendre que mutu ayela biso réveil azayi pe momeli masanga kosi ko kangisana mitakala banani baye nango bango réveil ko mabe ozomona mingi bato baye nango réveil ngani na zabo e mama na lobango ya eza na l'église oyo na ko témoigner bango Shekina bato a Jova mama na lobela bango ba mabe ya sorti nyonso bango ba répondanga kaka on répond l'imbécile par le silence basalanga eloko moko na lobaka te na kozanga te ko kumisa bango na makamu na ngai na comprendre que église nzambe ezana te pona okangisa bato na biboyi omo ba pasteur na bisu ya réveil so manqué ba okangelo no aéroport bamba kana ko tikela ba tu plainte tina aéroport ba kanga yo tikabo na ba musicien chrétien zo mona baza ba agitation makasi baza ba païen ce sont des païens nazo croire na bango te bon to sala ki wana te mariage tous ont la mariage pas na lobi boyi mariage eza likambo ya bato mibale mais mama na koyebisa yo bino basi boza na basekret makasi namona mwasi azovivre na mobali oyo aza homme marié to mobala bato sikoyo esalami boye mwasi wana ye pas mobali na ye o akoko bala ye mais mutu azogere libala wana eza nani mobali oyo bazalaka na ye ezaka pe ekoma azogere yango boye peti na nga kozala presse te mpa na nga ozangaka eloko te ozalaka bien landela nanu mutu wana kozala ne mpe mbangu te kopesa ye mpe masolo te mpo na nini awa desi ozwaka masolo yo kangela ye kaka butu yebisa tokomona na ti mokolo masolo neti ekosani ekosila me kuna opesa kuna ozopesa okomona mpe maîtrise ya nyama ndeti eloko eza te mama nayebisa yo ngai naza na mate ya mosumu kona kote yango a bacouple ebele kopanzana oyebi bato ebele lelo oyo bazotelemela liteya oyo okomona nzoto ya mwasi na yo ti moko bokobalana mpo na nini baja mabe ekoma ebele basala ya nzambe mpe ebele bazoleka na tsobo na nzela ya nsima ndaku mwana mpe masolo ebeta mosusu mama nde toza boye mibali pena baza koautorize na minute oyo peti sikoyo na minute oyo kende même les jours ya suka o bazokende kosala mariage religieux ya clôture masolo tout kuna mpe basali mpe ya suka naza na secret nga naza na nzungu ya liteya ndenge omoni nga na vandi boye naza na nzungu ya mateya
Et ça profond. Et ça tellement profond. Et ça vaste. Et ça vaste makasi. Yango zomona, yemoko mukolo libala, mukolo masolo, akata na evi na 33 ans, aboya ba bêtise au nyonso. Bam! Azoni. 2025, ba couple bosolo la. Dans le but 2025, ba couple bosolo la. Il y a des couples au bas de séparation, il y a des banzoto na bango. Moi si na mobali interdiction ya nzoto ezo ya kaka soki moko kati na bino abeli. OK. Soki moko abeli te, il y a pas d'interdiction. Na batselo komoko. Batista. Moins so ya libala ta boza na famille ya pasi makasi. Alongola ka semité. Soki ekoti pona lokumo nani ya Nzambe. Soki pe ebimi pona lokumo nani ya Nzambe. Boza na tanti okene kozoma bende ko nyema nyema kuna na kati. Nazoma makambo eze ya solo. Wana couple. Sikoyo. Batu bakanisaka lokola ba couple. Bon, il y a des couples et des couples. Il y a des couples en bas, à haut, au-dessus, est et l'ouest. Batu bakanisaka lokola ba couple présidentiel. To ba couple ya ba konti za kana ba problème ité. Bango pe basana ba problème pe ya makasi koleka. Faut faire très attention pour na libala muto akoka azate. Ya liba et maman au monika ningo monaka ba couple ya sende ba potanaka. Ninga ba couple ba moyende pe basala ni ba potanaka. Oyoka pe kota moi si tia ba tu tel place tel. Ceux qui koto baboy koto pe boti makelele ba couple ba sona na place wana za ki yangai e boye na boye et ça niveau par niveau. OK. Ngana ça très intelligent et makambo na mboko yo. Na comprendre. Yo zo kanisa couple à cortège ba sona ka te. Oh ya ba ministre kuna nde kutu grand problème. Ba couple ma tête ma casse ne ba couple mbongo. Oh ba tabala mungu pe na tongo be bitumba ba panzi ba vitre ya mituka. Ba bongi silobi. Ba bongi silobi. Base ba konti basa ma tête ko mekate ndeko na ngai inga na bali kala na za mukolo na mboko yo. Ya tika muntu angwano ebisenga zo ya kubala komune nani ana lobele mo mokela tiva takindoki yom to bisenga prophétie na pese prophétie ayeto na noyete bazo yende bele fola bazo ye belé pesa nga ba numéro na bango na gérer bango na WhatsApp loka bazo ye belé na tala on a pese espace on a mona ke asoli alo boko pede oyebi nga ndeko na yo nga azala makasi na okotela nga semoule nga naliaka oyo ya jaune semoule ya jaune loso oyo koma bébé oteka mpona loso na semoule tena oteka mpona loso na semoule te yo ndoza mokolo gere nga nalia onoko ndenge nini ochenga noko to ochenga mosala ya Nzambe to ochenga parrain po oyo moto compliqué ngai yo za na 3 rôles ka yo wana noko ka yo wana parrain ka yo wana témoin sikoyo biso toza ba noko ya bandenge nini totalaka qualité oyo poza matriarcat na biso na ba matriarcat totalaka Jacques Mobalo zoela biso nandeni mweloko eloko ndeko nanga mwasi okende wawa te loba amen to ba bia kende wawa eza acte baba amen na tinu na mobulu te ngana tinu na mobulu wawa na boyango yosko lingo kende ni naza caméléon okende caméléon malembe mama wawa l'église Moussa Nzamba le baquet, bokende wawa. Je reçois. Les 31 dans le même église. Batou Moussou, je reçois. Nema bogue le kimi la ye kainga na loketo. Je reçois. Non, mes enfants. Pas jusque là. Balinga bongo ba basé. Je reçois.
libala eza nango facile libala eza bato ya bonne compréhension bato bayokanaka tosolola tosala botusala bo yokana ebisa yo même na kisheri ezolingi ekufa mama oyebi ke température nini eza kuna wana malili to Afrique du Sud tes températures sont normales. Barobe non. Barobe au Latin, février ne mali les non, t'es quand même fait de la main. J'avais février, mars, avril. Tokote kama puta, eh, faut tout ça la vidéo ba morceau pour la publicité de biloko yo. Pour bande morceau dans Afrique du Sud, tu es la vidéo pe barobe. Barobe ya turo yo ngani na ça la vente. Eh, otangela nga. Afrique du Sud, tant otanga. Nabi en Afrique du Sud on otanga, tant on oteka. Yo moza se place aussi mambongo. Et c'est qu'on est un moment qui m'a nambo. Nassir noté, obéissez déjà. Champion Raisin à Cape Town, Tozoya. Raisin. Madame Tanzala Bisso. Oh, ya. Yo, on va mettre. Nabibu. Faut que ça fasse encore. Kasi on a ndete donc on va champion Raisin à Cape Town. Ah, peut-être ça na pas Bisso. Tokozana maître Gina Ekofo, on a kuluto baleki. Champion ya makasi. Maître Gina Ekofo na Cape Town. Après Jackie le roi maître Choura. Très gentil. Nazaka ba yaka ya bien. Oyebi ngano nde batu balinga abiso. Siko tozo kende siko na maboko na bango. Ngape na bona nga ba problème. Pour moi ils ont batu musubu ako sepele no songa na ko moboya boye ba betinga pa manabité. Ezaka bongo. Bongo eba kango tende lo banini na biasa mukole mukashike ba stationnaire. Bilo bo pesa nga oya nga bo sepele bo pesa nga yake. Na tei mabe te opté kito ma fesse na rappeler bato tala omoni libala ezape na bankele nango ezape na bisengo nango ezape na basoni nango siko pono te ya bato bato ba comprendre yo eza chose facile c'est ça mais yo bato bandi siko na bato mususu bayaka kote ya ka bato esengwa libala mais pas c'est libala nkela libala soni libala ezani maman soni libala ezani kasi déjà ceux qui m'ont aussi écouté na moi soit ça na respecté envers asa polité to écouté na mobali ou asa polité sonia libala za kale de comme ngana to to ko lobela libala on senta que public bazaka l'aise pour ça que to condamna ka moi si to tika mbal te biso to lobela ka pona les deux côtés makambo to zo lobezaka pona moi si te mobala soit par na ye moi si pe azwa par yango mona ba féliciter biso makasi pe esalaka kitoko jamais l'ité ya libala toko kote yango basi te to yenga na zo représenter le papa yo zo représenter le maman OK en robe ndenge mikolo baso benga biso ba politicien en robe ndeni oyoka yango te mikolo ba benga biso ba politicien en robe nasa politicien na robe te voilà l'autre soutien Capage TV. Capage TV. Capage TV.